La musique, bah, il m'a tangé si la pas la paya. Merci quand on est dans ce comme ça, sinon on loba. Alors il polémique quitter. Ah on est au hier pour ça la makambo ya estengo. Au rife kono ya pour ça là. Kenina yao. C'est mon côté ailleurs. Mais pour ça négligeant. Les gens négligent attaquer. Ochatembe, yomoko yi. Yaya, oyo vraiment, faut beaucoup la bana SS ke bilamba. On se reprend. En accord avec la famille Mombele d'infléchir les cours de l'histoire en se proposant de financer l'érection du mausolée d'Esclavos. J'ai cité les très grands, les très responsables, initiés depuis 4 décennies aux arcanes impénétrables de la vraie sape par son ami et grand frère Stefos Niarkos en personne. Il me charge de vous informer en ce jour de sa disponibilité à poursuivre ses projets jusqu'au bout. Cependant, en bon africain, il interpelle notre conscience collective sur le fait que on ne peut pleurer ni honorer seul la mémoire des nôtres qui nous ont précédés de l'autre côté du rideau éternel. À ce sujet, le maréchal Rive Kono lance officiellement un vibrant appel à toutes les personnes physiques comme morales, ainsi qu'à toutes les institutions, leur demandant de participer activement à la concrétisation de cet ambitieux projet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, je ne saurais clore mon propos de ce jour sans vous rappeler que l'érection du mausolée de Stefos Niarkos n'est que la première étape d'un grand projet, car dans les années à venir, il est prévu la construction d'un mausolée consacré entièrement à la sape, d'où l'invitation de tout un chacun d'entre nous de porter non seulement ce projet, mais surtout d'œuvrer très activement pour son aboutissement. Au nom du maréchal Rive Kono, ainsi que de la famille Mombele, je vous dis très sincèrement merci de nous avoir honorés par votre présence à l'occasion de cette petite manifestation. Le 10 février 2022, nous serons de nouveau conviés officiellement au dévoilement du mausolée de feu Stefos Niarkos, dont les travaux débutent le 1er juillet 2021 pour le plus grand bonheur de tous et pour l'honneur de notre riche culture. Je vous remercie. Merci Rive Kono samisi tobangi matanga esilaka pa bapaya me yo olakisi force na yo mpo yo ozala na veniaka ebele bambongo oyo bimisi ebele bakosoma bamapango me lelo osali yango mpo na monde ala musika babi matanga esilaka pa bapaya union sacré tozolela eza ye merci ka ndenge siki tomushashina to loba balobi polémique te awa nde toye kosala makambo ya esengo oyo Rive Kono aye kosala alors napesi mbote na chamo voto esika bazali petit na ngai maître chamo ozali wana donc epele bana mikili César Loboko banini bino nyonso balobi idéologie nde elamba donc abika nzungu les vandam bimesi les patrons
otika te livanda kosila tala kaka bimisima zwi pepo akiti mpona kosala ouverture ya mosole dorive kono dekima kuta otia tembe te otia tembe yo moko yi cherchez les problèmes hein ciboter les dégâts cherchez les problèmes hein ciboter les dégâts. Ouais, yo ça lefe ndenge olobaki pe wa mobali ebele bambongo la basoma kwanga nchesa na yo prêtre à école. Le maréchal Rive Kono a décidé de radorer les blasons ternis de tous les sapeurs répandus à travers le monde. Il a décidé sur fonds propres de procéder d'abord à des travaux d'aménagement de ce site. Pour ceux qui étaient là le 10 février de cette année, ils savent qu'il n'y avait pas tout ce que vous voyez ici. C'est sur fonds propres du maréchal Rive Kono. Je dois les répéter à haute voix. Aujourd'hui, Stervos Niarchos est honoré par les aménagements qui sont ici présents. Le 1er juillet de cette année, le contrat est en passe d'être signé avec un architecte. Les travaux pour l'érection du mausolée vont commencer. Ce sera effectivement un mausolée. C'est vrai que le cadre du cimetière ne permet pas de réaliser une œuvre de très grande envergure parce que vous voyez que c'est petit et c'est entouré d'autres tombes. On va exploiter l'espace disponible. Les sapeurs de Guine ou les sapeurs du monde, nous vous disons maintenant dans la réalisation du projet. C'est vrai qu'un homme s'est présenté pour pouvoir financer ce fonds propre. C'est ça. Sokoli, on ne connaît pas. Merci beaucoup, on est fini pour cette petite cérémonie. Donc le rendez-vous est pris le 10 février 2022 et le 1er juillet, les travaux commencent. Merci beaucoup à tous. Merci. Internaute de la cléboa.com, c'est Inès Benechaye au micro, votre présentatrice. Forma Kabino Makamunyo sur le Canada Congo. Alors le lot à la cimetière à Gombe, ndenge bozoko mona awa, eza anniversaire il a décès il y a Stervos Niarchos. O azala qui est un grand sapeur awa na Congo, peu partout ailleurs na Congo Brazzaville, ayela ki batu makamba kolata, masola kolata bilamba chia, bilamba ya solo, bilamba ya qualité. Voilà. Alors baye ko honoré, ba sapeur nyonso baye honoré, Bayembi, Balati, se sont fait propres. Alors, nous avons constaté à Toza en plein boulevard, précisément sur la cimetière de la Gombe. Alors, chers entendants de la Cléboa, Tozo Tigabino Bolanda, événement d'Engezoleka, Bomonde Batubalati, Biloka Bacher, Bilamba Cher, Bapo de Chameau, Baguchi, Baweston, Nyorsowana, Bozomona. Donc, Banapoto, Bana Kinshasa, partout ailleurs, Bozo dans la Cléboa, Tozo Mona Baguchi, Betami, Baversace, pour moi, Basaper Dengebalati. Alors, bonjour, papa. Ouais, bonjour.
wa lelo toyaki yo yebi inauguration mausolée ya Veservos Niakos Mukaravia le tolobaka matanga esilaka pa bapaya biso moko bakolo palin yango monike grand prêtre de prêtre Rivekono le roi de Kimakuta aloba yeke matanga esilaka pa bapaya ebele bambongo na bango oyo ya BBC baosomba lopangu na bamatonge na bakasavubu mais ye alobi te mbongo na tellement akola na vie na ye na temple vient ndo reconnaître ye aye na temple vient melami na temple yango monike makambo via sali yaya oyo vraiment vo boko la bana SS Kebilamba osoko prendre oyo za John Galliano eza ba pièce saka na portatif oyo kango ba mise belé balela ata John Galliano atongi o ba pièce portatif yana ba biscuit leo na Gombe ezaki cimetière lelo na pesi ba tutu ba biscuit balie eza John Galliano ya makangu na sagité osoko prendre oyo c'est John Galliano c'est du lourd Rivekono na bi na table Louis Vandom bi mystique yo yebi makambo yo Washington Gucci yo yebi VH Movoto yo yebi o soda na yo Chikito Mushashino président yo yebi maître Chamo likofe électrique yo yebi à tout à l'heure to monana Elisabeth et Pape moi ça mbiji na Allemagne wana na PC Mbote Barry Toukoulou le millionnaire toujours ouais yo yebi comme d'habitude na bisora GG John Galliano si tu n'as pas des habits va chercher au ballon donc quand la baba ya na kabamba a vous acheter donc acheter si la foi moni baje esila na foi non yo ebitala arrive kono ve to sepeli ebele na eloko sali ebele bagangela forme masala mambote awa bakokate awa ezali Johnny Cross mama tala awa ezali Johnny Cross Jack Jones oza baklifa sika bajani na makolo Jani Versas barei zwa Louis Vuitton zwa awa bafanti te amikate eza te awa osaba bafanti te bonjour donc quand des adors oyo eza la reine de la sap donc là donc oh mama Lydia donc yeyo mama Lydia yeyo donc so ye mabe akopia kula yo donc oyo nde eza boye chosi oyo eza badividek HM ya kanda oyo eza kilelo talaka yango ozomona ba haute taille ya tisi omona siko bampusu yango oyo fieni akalataka avakufa yango excuse mama na matawana nga pena ezala motema mabe na mamba pièce en tout cas le peuple de la SAP Rivekono en tout cas 10 prêtre te mais 10 fois prêtre po makambo osali ezala te tovanda na bango mais tomona eloko te en tout cas on essaie Gam Mobimba ya Dolce Gabbana ndela kosaka te c'est trop cher mapangu nalati mapangu na nzoto esala kondeni so bolati bilamba cher ouais mingi ezala nanu tel père tel fils en tout cas vraiment naza na tata oyo abunda guerre à 40 à 45 jours pendant mukile banda yango moi ke mwana abeba na koma liboma bilamba mais bon responsable ya lobela mbanga pasi tanga dega pièce o gaso bilele charge ya changu kifinuka changu na sepeli mama papa yo lati kifu nini boy ouais yango mo ezoloba yo mozo monela mbezoloba oza plus ya Weston ya Gom asi ozwa ngo bien ozwa ngo pina bien tala ngo ya Weston na Gom ana na ba Texas ya solo na kati ya solo tala zwa ngo pina bien donc na telemi makasi na sac ya Prada donc na makasi oza ba mapangu donc so on a ba Gombe ozo ba dans la habité et cause à la combien de dollars eza cher makasi mama donc mbongo ebele et ça la combien so lati bilamba cher donc ça la ngalo kumu komona kaki makambo tala ka banda likolo biso pe tozwaka ekitaka ezaka pona honneur ya vie tala ka ngantse Niakos donc utabanda makambo yango ye wana donc kopesa yo honneur donc talaraka Rivekono grand prêtre tasali ke tozala boye donc kinga de makuta donc aza blaki te donc aza puissant maréchal Sauvage bonjour ouais bonjour combat beauté sauvage ouais
Ça pour la différence parce que tous les gens sont beaux gars, c'est pour la différence. On a dit makasi boy kitoko très élégant, on a dit que le lot pendant ba 15 jours donc ensemble ba 15 jours. Donc le lot quoi. Moi dans 2021, il faut le mettre en 2021 donc 2021 la bakala on est là et puis en tant que donc mamu ya grand pote ya cause donc faut la une nouvelle collection ba 15 jours. Oui, a kufiki lelo eza mokolo ya anniversaire à décès na boye ko honorer alors message nous on a battu bazola ndabino na poto partout ailleurs. Non, un mokolo ya anniversaire na des jours où batongoli grand pote mausolée donc un jour à mausolée faut bien dire. Aujourd'hui ce sont venus de faire l'ouverture quoi, tout ça ouverture. En mon cas c'est un mot beaucoup de grand pote de la SAP. Merci beaucoup. Ouais, bonjour, moi c'est Kito Katonda Bonzenga na kati ya basi. En tant que Mobutu CCC Kokuwendu wazabanga 32 ans de pouvoir na kiti na mabele na ngai pona kota la Servos Nyarkos oyo nayoki moko ya o batambolaka na Rive Kono ayo kotombola Sapa Congo Sapa Congo elalaki mais Rive Kono aye azosala mausolée lelo eza jour baye kotia libanga pona kolakisa ke musali zobanda asali 26 ans na mabele gouvernement ministère à art ministère à critique mbongo ebimaka na makambo mais tomonaka ta sans frater est-ce que awa toye omoni musicien ni na yao musicien mon côté aye mais toza négligent en tant que ngai ser nanga kabamangila mwana poto eza Rive Kano te eza Rive Kono le roi de Gimakuta. Ouais, Rive Kono, en tout cas, vraiment. Merci, Makambo Yosali. Olivier Kande 25 ans de métier, Yoyebi Makambo, Masananga Issa Samouraï. Benjamin Lou, Omoni Makambo. Nena Latiboye, so na lobi na teka. Pardon, na kosombata 5 parcelles na ma campagne. Oh, ozo. Ezanta banasaki te ezaba. So to beta forme. So to beta forme to sala maboge te na makambo bilamba. So na fongolia nasala na Jani soki na ya nasala ba berveri. Ndako ebandaka na fondation monde na makolo. Rive Kono, le roi de Kimakuta. Rive Kono, le roi de Kimakuta. Ouais, Yannick Noah, yo yebi makambo yo. Bana tu ya poto bolanda cheno yo. Kleboa, balobi Kleboa yo vraiment soko lati bien te ba kango kasi. Ba bokyo libanda. Oui, merci Zalinga bien comme moi mon Christian Boké. Dernière saper à souka saper à moi na saper à studio le événement moi na souka ba saper yo moi na bota na saper na nzoto comment saper te moi na akanga photo sali tour du monde Zalinga yi sur moi grâce à toi Zalinga na akanga photo sali tour du monde Zalinga yi photo ya tom muto sala vidéo na YouTube Zalinga yi récemment ba bonga tombo Zali la roche bonga yo o moni ke na grâce tanga lelo o ba tnoka mbongo zi ko na chez de logique o bango bazala ka wapi baba loba nga na sala fo ya kokoma ya koloba na téléphone que non tombe baby donc c'est le elengi makas comme on a que non il a dit il a fait paix encore ça la rappelle les sous donc na ça que na tellement qui toujours à 100% yo jamba moto ba ici mi ya ki ba yoji yoja sinara de côté bandi awa asuki sitina ya munene asuki sitina munene na sala ba dossier to ba nango mad Louvre eux dans mad Italie devoir à domicile nous allons merci eux d'aller chez maman Cleboa.com la roche boki mona munga de la presse japonais puis sa période un single ba chef net ba s'abonner pour awane ba kozama mbasika ezia koinda merci Rive Kono Entendant de la Cléboa, ndenge boza komona nazana efficace journaliste saper. Yemoko apesi mitindo alobi ke journaliste oya kolata mabeba bengana ye. Nde bozo mona ala telemi makasi alati ba pièce moko ye kam taye c'est biso ba griffe alati. Efficace olati griffe nene. Ouais, merci maman pour ma conseil, merci pour la parole mais donc mbanga pasi. Efficace. Journaliste saper. Journaliste Rive Kono. Oya ndima donc yeyo mais mama kutoloba tena wala kusabino yango bagazo we Italie
Donc Talara, à 5 000 ans. Donc j'écoute tout ça. Et bon, lunettes nayo. Lunettes nayo Gucci. J'écoute tout ça. Alsa. Weston Abaket. J'écoute tout ça. Faut mes harmonies même. Talara ne va la sanité, faut harmoniser, faut y avoir catégorie comme harmoniser couleur, ici. Donc ils ont la norme. Donc là tu prix combien à bilamba donc on l'a dit. Nous avons boy na cause on a 25 000 $. Ah bon? Ouais, on a 25 000 $. Mais tu as 48 na poto. Ah bon? Arrive quand tu as 48. Oui, mais ça je nous on arrive quand la likamumune na salle ni service na force. Ponenga tongeli mausolée oyo tomona ke bukala ki yango tomoni batongi. Ouais, félicitations à trop pour arriver quand nous. Ce n'est pas du gâteau. Pour ébeler, nous avons la banque, on a battu on va flat, banni mais. Ah on aurait pas bilo ba sapeur. Oui, on aurait non biso ba sapeur. Aye na mbongo na ya che, eza famille na ete. Eza muto bande koza, eza ka neto za na concert. Lelo ce na souhaité te. Lobby. Nathalie, la valeur oyo za ki nango. Na ko tika bongo te. Yango rive kono akansi ide o initiative ya malamu ya kosunga ndeko na ye ya kosala le tombe kana mingi te bokomona ba mausolée ba minene. O rive kono na che paquet na ye. Efficace journaliste ça permet ça nous avons na journaliste mususu. Ouais, message ezali kaka faut honorer boulot na biso. Boulot oyo ezali boulot moko très noble. Journaliste faut boya rapper propre, faut boya rapper bien. Ça ka te oye boulot neti, oketika mwana classe. Non, ça te fait c'est moko ki nzonzo la tite. Rive ko na lingi bongo te. Alingi pe propriété ya tina. La carte du monde journalistique. Pour atelier pe ezali to sala makambo ezali. Ba la s'appelle Nerelini. Pour mes ali vague. Comprends 5 000 ans ma forme. Il y a solo là comprends 5 000. Tout ma muté so compter mauvaise haleine. Ah bon? On soit neni. Vraiment, il y a mauvaise haleine. Vraiment. Le batelier zali photo sala, rive kono. Allez na ba initiative. Yenne muto yena makambo ya minene na kati ya monde oyo. Oto omona oyo. Donc makambo ya changer. Rive kono n'est pas changer mama. Livre. Bambote nozo pesa nani? Bambote to pa ye moko rive kono na bo sente Washington Gucci, Maître Chamo, Guy Van Damme, Mimisic. La pesi bambote ya trop la famille na nga famille Kembila. Bambote ya trop. La pesi pas bijou kiika. Die kiika. La pesi bambote ya trop. Pa pichu manzangani. 1000 € aleki azala te. Mon cousin propre. Ya bébé manzangani. Bambote na bino tuna poto. Yango wana bambote ya trop. Merci beaucoup efficace journaliste Saper. Asa la tiktinga la tibola 2500 $. 25 000 $. En on a pris à Lupango hein. Na biso mais oza ba Lupango ça. Oh union sacrée ya rive comme. Union sacrée ouais. Papa union sacrée olati combien donc ozawana teni na yo ndongo olati prix ni toko pesa na bilambo olati. C'est trop cher. Ah bon? C'est trop cher. Donc blouson il y a John Richmond. John Richmond. Donc on soit blouson. Ça en a Paris. À Paris, na Galerie Lafayette, na 3e niveau. John Richmond, c'est pas mal. John Richmond. John Richmond. Nana yaka ba chete. John Richmond. Na yaka ba chete maman, ko sa ba blague te. Na yaka ba chete. Na yaka ba chete. Zwanga bien ko. Na mbata Viviane, eza makoko. O mutatongaka ngo aza mwana mwasi ngola yo. Ouais. Ah bon. Sentir à Gianni. Il y a Dolce Gabbana. Ok, donc on s'attire à Versace. Et bon, on a fait la fondation. C'est Dr Martens. Asalana Puzo, Azana Niama. Niama ya meme. On pour soi même. Ouais. Pour soi même. Simba pour soi même. Blagité, maman Moni. Zena nakata yote. Moni confusion et côté tourne en bafo. Alors et ça va bilamba mususu ekoti na nzoto nanga na mona logo die na sale koko. Ah bon? Ouais, donc funa la ta. Et ça la condamné ni là ça il a pas comme cher. Donc là la pas cher ça la condamné bo santa kasenge ni. Et ça idéologie. Ah bon? Idéologie papatika. Idéologie papatika. Idéologie papatika. Makambo ba di lelo te, makambo ba di pa la bisote. Parce que banda makambo bango ana otuye. C'était faux na ko. Asala ba blague te la mamba bilamba. Ya go bozo la idéologie on la ta ilamba cher ilamba ya solo. Ya solo ya ba blague te ya ba confusion te. Ça c'est John Richmond. Et puis c'est faux na cause. Anda olinga bouson to. Ah bon? On moninga na bouson. Et puis contrôler bouson ngo. Ana tout petit.
John Richmond basile itina babuto John Richmond aza Italie tala na ba notice tala pe identité na place basala ye tala na notice omona madini Italia. Tant na ebisaki yo chaki batembe soit pantalon côté soit pantalon ya Viviane et bon ceinture Versace. Oh là là, en tout cas, cher intérieur de la club, on a ndenge basaper awa na kin balati makasi na cimetière à Gombe. En tout cas, tout le monde qui bilamba eza ya solo, bilamba eza ya cher. Donc bilamba ya mapavu na Gombe, mapavu na Matonge na Bakasavu. Il y a deux fois deux. Ouais, papa, bonjour. Yo uti Congo Central. Oyeka pour la makambu oyo mausolée à Sylvestre Nyakos oyo papa na biso depuis photo personnellement va faire propre na ya tongeli. Malobano ezane. Ouais, malobeza kaka ya koloba vraiment ezali parce que ça mutu musonga ça malobaté. Ngala ça toujours normalement. Je m'appelle Honoré Koubiala, un crocodile à Louisi, préfet de discipline et le chef du projet de la SAP internationale, sapeur de l'X de la République. Donc c'est moi Ngando le crocodile. Animal sauvage. Non, Griffith Olobela li sous-souté parce que Servo Signakos Adayaki Bajani Versace. Yango moni ba redengol oyoyo. Papa Nadia Kumani abeta ki tango kene ko bala mama Amazon. Yes, net ticket nango Italie. Donc il y a rien à dire. Et bon chaussée, il gratte 3 yodi à maman. Yo atolobite. Ngala soki te koloba soko sume ko mona ba komi yochi ya mamoto. Soko tanya wa Y-3. Soko yana sima awa Y-3. Donc ça est loko basala ngote. No basala ngo peut-être no place moko non. Biso dongo moni bo union sacrée. Équipe nationale, nouvelle vision de la SAP. Oh équipe moko ou équipe mususu. Ah on a le mingi te na lobi na sana ba Johnny Versace. Na sana ba pantalon toujours na sana ba Johnny Versace. Donc Johnny Versace donc il y a rien à dire minga ba. Union sacrée de la SAP ouais. Dans la louquette on a ça toujours. Union sacrée de la SAP to kabino par-ci par-là tout le monde a kabino partout. Message ni bozana kwa kopesa ba ndeko na bino bazana poto balinga masolo ya kolata. Message ni bozana ngo. Ouais, talaka lelo tobaki tona journée mondiale. Il y a une inauguration à Pierre Tombal, il y a Vieniarka, Servos, Moukaradia. Il y a un béton là, il y a un béton formé. Mais tu as regretté, ça peut être Vincent Kinzonzi, Cosimo Babamba Griffe. Aucun griffe, mais l'accent notice. Forme un notice. Laissez-le. Notice, notice. Au béton forme ça notice. Vincent Kinzonzi Babambi Oji. Non! Yango toole la to comprendre que pasteur a Kofi Nambasu. Vous comprenez? Pasteur a Kofi Nambasu to regretter balati bilamba ba Brazzaville. Nous sommes congolais mais Brazzaville. Ozando ki bien. Ozangi collection bien. Rive Kono. Yo la bagi de tole la o ta de grama kambo sa. Ouais, mon côté. Tola ta bilamba. Olati cher ba grifa makasi ba notice pesa. Chemise à kalaté. Yebisa bango. Na ni to dura notice. Chemise mo bona lata 23 et sokola mai déjà 18 fois. Té. Ya solo wana. Oh ma chemise na kati. La la li. Kleboa. Pièce za makasi awa na cimetière à Gombe. Alors dans un accompagné na Kimalo. Comment la kila bandenge mo bona ba kalati na teline ya bulo. Ko ba bengi mbayo sombo. Yo alati makasi ya tele mimi nyako bazate botala kamo ba ko ambo messieurs les gars messieurs to pese malobalo papa maloba mezani. Queen mother la reine d'Angleterre. Mama Kikos. Malobeza kaka toyaki mère yeyo petit nanga micho la princesse tozalia o ebele ba petit na biso ba saper à danger. Balobi oyo amonani awa te. Bana mikili lelo ezalaki makambo ouverture ya Servor Signarkos esalamaki na yemei grand prêtre ya Masolo Rive Nkono Lekima Kuta
donc il faut comme lokola Rivenkono ezoyota alors petit nangage petit maître Chamon Achamo Poto Bika Sumbu le patron balobi que le londe to la kia wa na nzela moko na yeme mushashino shikito autaki koya vraiment en tout cas esengo salinga na kuti ba petit na biso to solo likitoko lelo mobulu ezawa te po to ye ko sala to ye ko préparer ouverture ya mama na mausolée. Oh mais nalobi mais elamba ekobangisa o place bato azalité. Elamba bato musuba yebaka te bayebi kaka il faut dame olia fufu banini mais elamba papa we maloba botika te ayebaka tina lobaka elamba ekopesa yo valeur mais donc elamba oyo moni epesa valeur mama papa 3 pièces c'est un mystique ya osakana te mais oui nalataka ngana mona poto bayebi nakendaka mikili pamba epi mbalo nazoza nakutana na IMA Rivenkono atindi biye mobimba do apartir le 12 donc nazala mikili na musala osali alors nazu micro na président kombo nani na boteli Dada Weston président na bango Dada Weston hôtel Mimakaso olati pe 3 pièces oui ndongo olati combien je ne peux pas venir ici pour faire la publicité et pour définir aussi le prix des habits. Donc on est venu juste pour commémorer et puis féliciter notre né Rivenkono. Talara a pensé à penser à l'un de l'icône de la mode. Sterfos Lengan Nyarkos. Rivenkono. En tout cas, merci à trop. Félicitations. Nazangina Maloba. Et puis les Maloba raton à Potoana. Mais 0 sur 10. Rivenkono 10 sur 10. Rivenkono 10 sur 10. Elle connaît pas? oyepela makambo yango asap yo moko na olati groupe nini olati makasi te ngai nalobela sous-griffe te nalati trop fo nalobela ta kombo arrive comme ke na présenter lamba on comprend bien yango na bisaka veke asalaka marke ne tolata ye po esala kitoko donc mambo jamais ezala te baartiste baleka baprêtre baleka mais moto asala eloko ya boye azala te on comprend. En tout cas vraiment merci à trop bien na Afrika comme donc ba place ozali bambote mebele babi ke bana poto ongana na poto toyebi yo te on comprend si grand prêtre yende kolo masolo talaka lisanga ba sapeur boy ba sapeur à Léopard de la salle ba sapeur de baba matadien ba ba Brazzaville ba edo ba moyen na ye ya mutu oui si ah bon ça makasi hein si talaka mutu asaleli bino mausolée ya service Nyarkos to sepeli oui merci maloba et pas bandeko na biso bazawa boloba ngai nanka nakate kozwa mobali elenge lokola yo Rivenkono nestetiko ya mannequin sourire babebe yazali pape de la religion qui tendi Nyarkos atika yo Rivenkono merci maboko bona Rivenkono. Elle connaît pas. À demander. Ataba Sokoli. Les habits sont lourds. Merci. La vie l'habit sont pour être Rivenkono. Qui m'écoute. Ouais, le bar va écouter. Bah tu vas au sali vieux. Tiens. Au boulet vient na yo nyaka. Bosé belete. C'est ça qu'on appelle l'amour. Qui pas parfois ça peut pas continuer makambo belé c'est pas bango. Ba yuma pas en pamba. Sont des trucs qui n'a pas d'ali. Rivenkono kutu na ebité. Soza comme kutu ezalango yangati. Donc je manque même le mot. Merci beaucoup. Bana Brassa bana Afrique mobimba mingi olobezaka pona prêtre ba prêtre Rivenkono bana poto bolobende timaka mango esama temoni siko Rivenkono nenga conclure mission ngo oh je m'appelle Dada Alanga forme Bilberi prêtre awa bana poto bana fil bana memling bana botu Dada Alanga yo pièce contre pièce maman na leli. Merci beaucoup. Maître Chamon, Rivenkono Biga Sumbu patron, Logoti Karivete bino bana mikili bana Paris, Rivenkono la Paris, pona kosala Rivenkono. Oyemba na ba, alors na kosani ke joli mubiala. Joli. Peso ba mote sika ba
rive olobaki nazala nazali ti ngai omoni comédien omoni comédien obetaka forme tala sapata mbale marive rive kono le roi de Kimakuta rive kono le roi de Kimakuta rive kono le roi de Kimakuta balati te bango baswa oyebisaki bango makambo oyo tala biyema tala abiyema babibila mpe elobaka te bila mpe ezaka nde na totoeza bapalatino bayela bango me bayela palatino donc apalatino nde moto muyeba palatino omo